Moutenabino, Balandi, émission Nyoso Makambu, présentée par votre chroniqueur, artiste et comédien, Karisidi Sounolbaka toujours. Abonnez-vous massivement et gratuitement sur votre chaîne YouTube. Karini Yamado TV, tel corps, tel cœur. Kaka nengenzo toni zalaka munene bosepela kanengo. Nenge pe motemane ezalaka munene mama oyo ayebi kofanda na bana. Balobi Nyoso Makambu, Makambu kweli ba artiste et comédien. Makambo kweli ba artiste comédien moko ya ba artiste obolingaka mingi mwana mbali moko boye kitoko opelelo oyo sur YouTube nzambe pas sungi akomi pe ko pesa to ba toujours ko pesa azali artiste via et maman via bambote no bisiko zali na musala malam ozo sala teba ki génération ezaki ya batu misusu et lelo oyo une grande partie des artistes comédiens tokoki jamais ko sala bien grand bazali bana obazo uta et pas ya maman via la queen mother respect belé maman na musala ozo ko sala mabe koti notre artiste comédien na tanga kombone sikote bo mone kuna na kati Aouti Ozala attaqué. Attaqué il y a déjà 2 mois. To sola qui na singai Karis nzambena sungi yango moninga naza en vie. C'est pour ça que tu as quitté soit télé-réalité il y a vie na ye nengeni azako vivre na likama o utiko kuela ye azako vivre nengeni. Awa tozali na commune ya Lemba na ville province de Kinshasa tozana avenue Makanga. Avenue Makanga mais lupango na bango na habité parce que nga na roya pa na ye et pas na a neza pa na bango so pa na bango na yebi na lupango te yango na msa gloire ngoma moto fatwa derrière la caméra accompagné nga biso que to luka bisika o wapi notre artiste comédien mutu otoyeli bisiko afandaka boko découvrir tant to koma na naku na bango merci vraiment pas si mais toi on a choisi que ça soit partout chef, bonjour. Chef, on est venu Makanga. Tozo Luka, artiste comédien. Tozo artiste ma fan de la culture. Asa tolunga te ba découvrir, fa découvrir kuna. Asa nzoto mikie, asa pembe boy, asa barbe. Asa na ko mama via. Ouais. Autant comme vous avez vous avez idée. Pour la sebo ya. Est-ce que vous avez tika biso? Oui, oui, ça on a bien qui toi. C'est ma casse. Bon, c'est bien ma casse, c'était mais sur le climat dire ça tout ça eh. Gloire bana janga 20. Et ça va moi aller maman que bien on terme to fatwa. Mais je sais pas ça zongi déjà. Pas côté hôpital. Hôpital Fazon, mais je sais pas donc des années qu'à la militaire. Oh, c'est non, et ça exactement ma solo pena que Taraki. Ouais, Taraki, il y a toujours sur l'année Taraki, c'est un hôpital. Fazon, je sais pas ça zone mais faut que Mara parler. Vous avez une attaque moi pour ma casse vraiment. Bon comme non. Ngai Anzi boss. Anzi boss. Oui, Anzi boss. Si on est ça il y a des artistes comédiens ba vivara, ba monde ça que ba danger, pas la ça na qui star ni la quartier. Non. Non, il y a za play. Il y a bien là mututu, aza bien pepele. OK. Et on regarde boeza te pas na. Il y a za bien play aza calme. Et un peu ça to comment rater. To comme la biso parler yango yo. OK. Parler yango to comme ya vraiment. Parler artiste yango. Papa c'est le. Papa artiste yango. Papa c'est le bien comme artiste. Pourquoi il s'appelle vraiment artiste à biso vraiment de l'Iramini. Voilà. Bonjour Papa Sélé. Bonjour. Papa Sélé, Tozali Presse, na Karisidi Sou, Théokaki, notre artiste comédien, a qui vraiment attaqué, malgré ça qui est, malgré la publication et l'autre côté, mais bien sûr, tu as Kuzu, Théokaki Ango. Azali, Azana hôpital, Azana palais, tu n'es pas nani. Bon, merci mingi de na yambi bino, mais dans un premier temps, nous sommes responsables na ye noko na ye propre. Mais na minute yo, aza ko lala. Hôpital.
kala mingi te maki na hôpital aza na ndako ya kolala. Est-ce que responsable na ye okotoxe biso bolamusela biso ye pour que tosala na ye télé pour toyende ye tokozwa ya réalité eloko ekomi mpo ajoue bato baomona babiloko neti na YouTube ezoleka na actualité na minutes oyo or ebilo atuna kala bato bayebi te ke aza na problème yango moni mpe toye tofaire montrer na public na ye eloko ekomelaki artiste na bango ese tokomona ye. Oui. Mais alali. Merci Clongo Motofa 3 artiste comédien na bino oyoyo bozo beta déjà mité mais que kozala nani azaki agressif ba agressa qui est vraiment makasi na habité ezaka baninga ni ba comédien na habité kopa moi si ba weli kopa mongo to ndenge nini to koyeba ngo epai na ye moko wana ebisina Clongo Motofa 3 apesa biso déjà sorti. Il y a artiste même comédien puis bon mon aye boy ba ceux qui ezanani merci la ye tout mon aye ezanani bien bon ouais pepele eh yo c'est mon babwende dites-nous yo de soleil na yo to soleil no ndé mususu soleil faire un hôpital mais yo ici na ba caméra boye éviter fa ba caméra ko faire na onde na hôpital yo na ndenga pala kwani Mta TV tunanga nini na Mta TV yoka na Mta TV bien sûr na boité mais bilo mususu esinga ga distraction faisala vous comprenez bikambo tie tango elinga donc na s'attendait na ngoté to selon opposé pardon to selon opposé to boy to kaka ke o ba na caméra tanga kufi ba koma ka bongo ba ya kitanga kufi to bité ko kufa po dia o telemi papa na mona ki ba photo no tindele nga to so na appel vidéo na mona ki zaki grave na makasi na mona ko to telemi gloire à Dieu c'est pour cela que na yena vouloir ngoma to préparer pour faire ça télé réalité mo boye oye bien o bo sente pour bien on besoin un moment on en temps parce que profiter pe ka na occasion tout ça au moment oh mon oh disu boyo imo ba disu boyo ye chance bien on mo se que mais na o se katin mais parler ça le bien obi parler ça le bien parler ça bien bol bo suna rama be te ma bete mais moi deux mots faut na parler na moi bona que tempo na c'est bon m'ta songi ouais c'est bon tout à part ça on a bien d'ailleurs qu'on peut parler non chez eux non qui qu'on a parlé comme c'est un hôpital aux on a parlé mais de n'a que aux on il a kuna même si on non bon expliquer à ma maman bon éviter ce qui m'ont dit le bilan on a déjà vie privée non je sais pas et on monte na ebo là va kitofana kitoko ça de kitana kitwana tu as de kitana moi vraiment montage yes moi vraiment on a diet donc tu l'humanité franchement c'est un passé c'est vraiment passé eh chama tout ça nous sera benda basana benda basana là je vous présente votre artiste comédien Jésus Mapoati l'homme aux barbes noires partout attends jaune et ça t'es porté ça la canne noire c'est bon papa a position de mon fan d'abord sauf en moi t'as mis non prompté non si c'est bon c'est bon à propos ba kouane ya kibani bon toto lobelango mais to me kempenan ko bete non parcours ya Mapoati qui est Jésus Mapoati ouais Jésus Mapoati c'est un surnom Jésus c'est un surnom Mapoati c'est nom de la famille OK famille Mapoati toi famille Mapoati Jésus Mapoati azali artiste et comédien depuis 2011 2012 Jésus Mapoati abandi carrière na ye et pas Papi Kader sinon Mapoati abandi carrière n'est pas Papi Kader
kolonga epa Papi Kader naye koya groupe Toli ya Mama Linga groupe Toli ya Mama Linga après kolonga groupe Toli ya Mama Linga naye ko s'adhérer na révolution ya leader Pomba leader Pomba beaucoup de merci à trop na ba arts naye oyo et salamaki naye kolonga na groupe ya Pomba naye kokota na nouvelle vague ya Mama Vie ya Queen Mother kilo ya monde et c'est là déjà pendant la côte nouvelle vague il y a cela déjà 2 ans en haut déjà non c'est évolué qui tourne en mouvement c'est ça ok nene boza ba parcours nous surtout kotanga place ni vraiment monique té awa mon pifo bakisani awa ne mte pesinga makambu awa ne mte pesinga beaucoup plus connaissance beaucoup plus surtout au parcours nouvelle vague ya Mama Via et bakiselanga et bakiselanga implice ya sagesse et bakiselanga sous implice ya relation et bakiselanga sous donc implice ya quelque chose on a ko luka na zo quand propos ya bato na kutaki na kati wana ya mouvement je m'appelle toi ba yo la vie privée na yo la vie ya qui artiste était la vie non vivante parce que ça telle réalité donc on appelle la vie artistique botami combien botami na nini à part théâtre au sala nini et puis tu vis comment bon Jésus ma poti azali on est du nombre de 7 botami 7 Jésus ma poti ça la deuxième Jésus ma poti la deuxième il y a 3 garçons et il y a 4 garçons 3 filles pour le moment 2 filles sont mortes et 2 filles sont mortes donc tout ce qu'elle a gagné fille moko il a demandé tout comment bengen maman bisonyo surtout ok tout comment bengen maman bisonyo surtout papa a envie maman a envie non ils ont fait des pères depuis 2004 depuis 2004 nous avons fait des pères donc natikala ndika na maman souvent mingi maman de mutazoravation na baba so makambo ebele po talaka ye na bien que première dame ye maza mam donc na bien que lo moi sali boso ya vie na ngai wana natikala na maman mais papa ndenge ce que tala boza mona mibale donc il conduit déjà famille boza mobali si il conduit sa famille mais c'est les qui n'ont belé et puis pour nous quand ça théâtre est-ce que la théâtre ngo vivande nini pour que beaucoup la famille yo moko pelisusu non il y a des montunyo surtout aibi eloko asalaka biti eloko osala ezate ke o ndenge zaki na kala ba ofinga biso ba artiste ke o ba artiste bazalaka ba nakolo ba disoni ba tu sala raté on ndeni de gauche droite c'est tout consommer et ça nango vraiment important pour na wana mutu aibi objectif eloko luka ngatina pona ki artiste na za l'artiste comédien pe non musicien non comédien parce que na yebi beat oyo na yela wana so peza ki tamsusu na sala kango nga sa musala mususu beat pa musala na nga na yebela na c'est pas la beat musala na mais tina préféré na za l'artiste comédien parce que na yebelo na sala kana yeba avantage nango na ba désavantage nango justement poti par rapport il y a vie sociale limbisanga vraiment par rapport à la vie sociale tant papa Koufaki vous vendez nini vous allez nini pour tel kana maman faire comprendre les téléspectateurs na yo vie na yo l'absence ya papa pe ko charge na baleki na yo pe kino lelo na maman na yo et plus wana vraiment vie na nga mana zalaka na difficulté ma case pour na expliquer parce qu'il y a les qui na vie moko boy donc ça qui vraiment difficile pour au monde nga lelo boy et ça qui vraiment très difficile parce que pour mon nga tam suna ma couleur a bien boy mon nga na ma couleur a bien et ça vraiment très difficile mais babi mutu ba combattre kaka wana nzamba pambolaka babi mutu ata donc ata botie ba cal partout mais eloko ya nzambe bakanga ngo ti c'est plus difficile on zaki nini ngai tango papa nanga kufi to papa nanga kufi na zaki na maboka batata mo sinanga batata mo sinanga mo ba menanga na timo vidire mo muke ba menanga na timo vidire nga batata mo sinanga balalisanga balibanda
Moi tata mas nanga donc basalanga bankoma bo make okomona que non avantage eza yé mais bakasi yango bapesa bato musumu mpe bato wana bani membre ya famille bani membre okomona make non balambi Damas ma yango oyo balambi ma Damas so sali kamara moi mukeke batindaki oboko kende bapini yo pini ça bapesa oyebi ata cause na mote bapini tamsomona make eloko olia tamso babombela ki olia ngo bapesa mutu mo boya libanda aozana ngales ni membre ya famille so biloko wana tu wana nazalaka na liloba moko pe na ngai bisanga so kumobali na so na kufite nyeso tu mona ngo ka pamba ebono za pambe pa na yo yango diso moninga lelobo nga teka ba maya nga teka ba mai pona ko survivre nga moko ateka mai pona vivre nga moko nateka mai pona lesa mea nanga nga sala ba ki sévère ça m'a ba ki sévère donc pona rakia kuluka kama kopo moi loso so renta na ngobo po jamais réer banati pour jamais réer banati oui que nga mama nga tanda ma puta pona ngai na vivre moni yango moni mokilo mabeza trop mabeza trop yango mona nga lo bango belé mingi disons nga pona mère vraiment donc so simbi maman nga ezali ko simbinga so simbi maman nga simbinga parce que maman nga nyoka mi trop pona nga maman nga nyoka mi trop pona nga et comment na ba maman bo vraiment disons au mona ba disons maman mona make non ya kolia ya komela ezati mais maman botio anzima capable akinata monde ba parking ba makala wana na parking ya makala akinata ko se créer kaka ko se créer pona au survivre nani na frontière mais ta que maman pas ça motema et bien non na bana au salon on surtout capoto ça bien tu m'as fait couler les larmes. Ouais, c'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Je suis trop sensible là. Bon, pour comprendre, je n'ai pas le choix. Là où l'histoire est vraie, c'est ça. Et tango moni tango bengi ngai otuni ngai bien que ouais na parlé nazaki vraiment na loko ebisoté vraiment na loko ebisoté ezaki un peu difficile banini donc na combien de problème il y a loyer na combien vraiment na problème à loyer par rapport à où on a coûté na ngoli ba menacer ngabo na menacer ndina bo na uti hôpital na tonga na to songa calamité ngoni ke na dali mo mike pona douleur mais qu'un peu expliquer biso tango quitté komi pa na yo kene vina plutôt comme petit na pota ouais tango na ndina zaki pa na nga yolo esali kena quitté parce que na ki suna makoki of futa na famille na famille tango maman souffrir maman souffrir pour na biso tama bo maman monika trop c'est trop ako ko vana biso ce sikamote ako vana biso ce sikamote mère akaboli biso parce que palona mère bazana au mon mère azana minute yo eza pali au locataire azaki na kati locataire azaki na kati ya monika presque maman ote biso ya sire za quitté après lui papa maman kabola ya biso ba o ba ki na gauche ba o ba ki na droite est na l'ouest donc ainsi de suite et ngala mona ke na ki na choité nazonga suna maboka tata masina quel que soit ba osanga surtout ba boma nzote ma bon molimo te na ko zonga suna parler na ki kususko vanda na bonga bon terme to commence ko vanda mais ba kate za osala kaka bakate oka ba difficulté mais avec makasi ti comme na point mo aboué na monika ke donc ko vivre aboué et qu'on a vivre individualité na ko ka susté na ye ko quitter ko tata masi nanga non tant na vanda wana
La monde qui a vie comme très difficile, makasi. Il y a lieu comme il passe, il y a mêlé comme il passe. Na eko ça là qui reste sévère. Je un point. Ça qui reste sévère maintenant la boulot na rana ntoto. Na regarder ka bandi na côté qui comédien na saka wana. Non sala ngote ke poke na bulango musala mo ya vie na ngate. Juste na ko sala ngopo esunganga na mama mbongo wana e permettre nga na futa ba transport na ba répétition. Je comprends. Ezaki musala mo te pe na ko sala ngo di lundi au lundi te. C'est ben intervalle ebida ke nde na za boye na uti répétition herbo na zongi. Faut na bima na re na télémio na repo moi ba massa oyo bazaki bo so na bango bien. Ba ko se do moi ba ko se do moi porte so dans bi vola c'est que c'est trop dit. Ba ko se do porte. Ba se do porte na porte wana. Obetama 4 tout moi 5 tout. Moi quitte non za la kana o te kaka ba place wana po ozwala okendere ofuta. Ozwa moi ofuta transport pour la répétition. Parce que c'est wana olonga de lemba ngingiri. Ngingi na bondo kuna kota ya terrain bondo. Terrain bondo ouais côté la ngai. Kota terrain bondo côté na ouais ba côté no makuna. Disons oko kenango oko bima bona transport et tout no faisons na makolo. Vous comprenez? Mais na mona ke ezaka ka beta poto leka. Na ko lemba te poso na lembi c'est que na ko ya mobimba. Na chaika ke esprit papa et ko koma na tamoro boye tangu na eko tangu to eko kutana na groupe Apomba tu kutana na massa nanga oyo Fashion Miguel le village de la Prince congolaise na pesi ba mbote bele wana massa nanga kala mit na uto kutana penta na dans hôpital a benga ebisenga no na parler abomelinga blo mo na parler kuna fana ke joie na bisi na za ba douleur ma singa te c'est to ensemble c'est to marcher ensemble marcher ensemble c'est to ensemble pour ça je non bimba. Ah bon? Personne soit qui sont à l'aise au cop to qui na biso caméra. Mais la douleur là ça copté quoi. La douleur là ça copté. Ah oui, bon là il le bien. La douleur là ça copté. Na écoutana na Fashion Miguel. Écoutana Fashion écoutana la foudre to bandiko kangama bango, to bandiko kangama bango. Ça qui est peu difficile vraiment na début mais tant que tu se comprendre entre biso na biso to comment qui vraiment ba mi presque donc ko le katana ba ndeko to na bango na famille na yo comprendre loko moko ba bango bien que ndeko bien ça ndeko kutene libanda ke ndeko a famille je comprends po ya des na ba famille o to botami o ezana tamso so yana mutu mo te na famille apporter garant na likamuno bo 100% famille yaka pona ochaki finoko mais ba socio surtout na kati baso surtout na kati ana ezalaka bato oyo ozalaka na bango bato oyo vivaka na bango zozomona parce que ntango no akwelaki ka oyo ni mamba famille mo azalaki tokoma kotoya na siko ozomona filme nini liboso oyo esali ke bato badécouvrir Maputi na film na bagagi toka na film bagagi ya liboso oyo ya makasi oyo nga na betaka ezali idio to saki na pomba omoni bangi wali boma na beti idio na yo sala apanjo kwetu epa ya nani ya mama linga lekana esepelisa ekota na esepelisa na eko sala susu filme moko boye to tourna kango na ba pomba mais ils ont vraiment ma capacité. En plus, na tourner sur film moi ma casse na site à Maswaku, na plateforme Maswaku, na tourner film moi quoi na nini. Comment film ça va nini? Et là bas, na bossé comme titre moi. Bossé comme titre on a tourné pas Maswaku. Na wana fali Maswaku wana président libanga film liboso na joie na YouTube na joie na site na wana bien que papa social mutema malamu après na nouvelle vague na tourner bonheur caché na tourner moka bana na bana siko tongo obaneki ko
kosala biloko wana tout wana nanu oyebani te Voilà, on a ébani. Mais tu sais ce qu'on peut quand on a ébani. Tu sais ce qu'on peut quand on a ébani. La caméra te. Oh là là. 2 3 na yo balandako. Oh merci vraiment d'avoir fait nanga. Nous surtout azana mutimo bo atala. Merci vraiment et tout. Yo na kota nani na tana. O atinga fona sala kwa yi. C'est wana à l'époque. Artiste o ngana revara vraiment makasi. To ouvre mazaka ke oyo ke na ko mona eto eza o ambisana o artiste vraiment ngana revara makasi zali Vena biso nani Pierron Ndombas. C'est un artiste mort bonaka et à la télévision et à sur scène. Ceux qui n'ont monnaie à jouer a comme ça en Aliboma. A comme ça en Aliboma donc ceux qui n'a pas tama moi si. Bon ça n'a pas tama moi si. N'anga proposé Libala. Moi c'est proposé Libala. Tout côté siko na mambo ya pota pe après pota ngelo makambu nini to bani na bandele utaki wapi batakele wapi ngo expliquer ngai mais expliquer pe ba fine na yo et pour que on se retrouver na état oyo bande ndini bon ma pota oyo ngamo na okamongo fort na okamongo fort ba bim na ebite mokila ngo tolinga batonde nini tolinga batu ya débat balinga yo te na ebite rankina ngo ya nini pona na nini pona lati nini na ebite est-ce que kozala propre ezama be kozala propre vous meza be po mutu po mona na misa bat fola te lamba bien faut en amo longa bien na ebite problème ngo za nini oyo nzambe mokili nzambe na pambola bino na discussion moi mukie ezaki na nini na côté ya kapela wana ezaki côté kapela to fandaki na ba massa msusu nde zala kaka et il y a d'autres amis msusu ba bengenga na star ozap yaka to mona na banini na komi pe wana to vandi to baye na biso to baye na cadre ma discussion moi muke elekaki wana na ba massa mbozaki wana na comprendre te yo kasi ko eloko la musenga pepe sanga kanda yo laksa batu nini ke yo koka na laksa batu nini kenga na koka na ndenge nini papa le temps makina la wana ga so mbata misu mba moko na yebi mutuna makolo te mbata misu donc ngape na tali ke na mobali mo pe to pratikaka na landete barge si ma barge na so moko muninga na msa uti boy na comprendre te lomba mona libumo chu donc tanga chubengelo na libumo na zaki net na ma perte net eloko kotinga mais na santé ke na zoki santé ke na zoki et au salanga to simba na bangwana to simba ni wana papa ko matata ko matata na boy to bisa ke beke to rosilisa yo boy sanga aussi c'est atangi komba mutu moko wana we même tongo pe to aneka na kata monde art t'es comme mutu moko na mutu pe to aneka na monde art ils nani to aneka na kata monde art mais nzambe na ngapambola na ebite soki ezaki na idée ke abarenga na nini nga na sala ye na nini nga na wela na ye na nini nga na yibeloko na ye bon ezaki vraiment étonné na michota na kwei mutonga za kata mutu atangi oui asali ya comprendre eza complot po na ndimi teke débat ezata msusu ya lekisanga débat ezata msusu tutinga bien na ngesopani et comme matina ba niveau ezaka ba débat mo boto tirana na biso entre biso na biso je comprends tout ce moment virgule wana d'après yo na ba tu théâtre na ndebozela wana ranki nani batangi comment mutongo batangela kiyo tanga ata soko tanga ne kombo boete tuna pesa biso ata omoni ndeto akaboye tuzali mutunam dabima na famille na ye mutunam dabima makambo asalaka soki omonaka moninga ta msusu aleka kona mandefu kendo luka pousse pas mandefu no pe kola so monaka moninga aleka kona suki yo pe kende ko luka pousse pas suki ne kola so pe moninga aleka kona kitoko yo pe kende ko luka côté balamba kitoka batu na ba beauté chinoise on ne peut comme kitoko so za ka vilain tika la vilain
so po zaka mwindu tikala mwindu kokoma pembe te po bango bazaka pembe to po biso tozalaka pembe non ça va rankine moko boye pour na discussion mo mukie otam susu ngala ko sa longa nyama wa mwindu loka makala ngala ko lobelo entre biso na biso mais yo ko me mangati na ba niveau te soki ke mema ki ngata mso loko tam susu mais na ebelo na osala na ebelo na osala silence na ngana olingi lobilanga ndebele. Donc ça fait déjà peut-être biso moins exact c'est combien? Donc il y a cela déjà 2 mois ndambango ya 2 mois ndambango yango moni et ni émission ni média au on statut te loko na ba ki bien que nga pe na benga ki yo te insista ki te papa na ko no loba ngo yebisanga pete ouais na ba ki bien que likam oyo na ok na ngo vraiment na kimia nyonso tu na ok na kimia na ok na kimia alors ce qui nga na se rétablir makambo no c'était sili ta onde na ko telema na ko bima wana de côté oyo ezala ke nga parce que na chaminduki na nga marche pendant ces 2 mois où ya pota au vivre ndenge. Donc pendant 2 mois oyo naza ba massa na massa tito bima to no sa salon théâtre to clap relation na ba massa na ba relation ba to susu au ba soutenir na moi une fois na moi 2 fois na moi quelque chose et ça là qui aux pansement aux le colia ya on moni kelo ça qui na vie parce que na minute na boy na la difficulté makasi yo yebi na ki shenga kuna na parler yebi na ki shenga kuna na parler mais aza sukuna te na minute no viki na longwa ki kuna na ça a na mikole pas mère zo bunda malembe nous a par rapport que nous tourner sur te ba ko premier ça au tourner te aux ombongo au tourner te aux ombongo so ba kabilo mbongo lia mbongo ko futa ndako te zo point so ba peso mbongo lia eza mbongo ko futa ndako te parce que ba mère ndo zone sous ba ko charger ba kisa mi susu yo no zo mère en charge zo ngi susu na famille susu te mama pa biso so lemba mo nini nzokalemba minu nete donc depuis naza awa mère ozo charge nanga malembe na oizo monana na op monana te tamso te tia pamba to baloli to bae le binango tango etana poto asime maramusus. Merci aux télé réalité tu nous beaucoup plus c'est tout ça vraiment tout ça là on se souffre qui est tout ça en réalité tu fais trop ici comme encore tu l'as dit peut-être mais qu'un peu qu'on bouger mais avant on se peut permettre gloire moto fa 3 à zoa yo lobby déjà yo lobby Nabi par tout le monde trop logique. Ah là où t'es passement à ton Attends, il y a combien d'épingles? Attends, il y a quoi net 9 fois. Et là 9 épingles. C'est que tous les couches 4. Non, les alliés babi nanga donc ndinga 4 donc ndinga côté secteur bendi mais le col net esuka ki moi likolo esuka moi likolo vi kana ba domino pe ba physique ba pour pompage de ça na libumuti atini ya domino na ndimu tesuki chango mais heureusement mais ndena za boye ba miseng tango ba kati mais na munini le mu soki mulangi pe so ni etikale na kati wana tikale na kati ba misenga yango kuna nenga pena bomba kyango na baki kuna chana misé chana misé na bena chana misé c'est au monde ngo ouais au monde ngo na bena chana misé to me gambe no kosola no na mama na bande ko mususu et puis to beta pina to ko tambola otamana oui to tamboli to un petit peu fashion et pas fashion na manga mo bebe kuna il faut na le mais c'est un peu bien vous ça clique on a le loin vous ça bien tout pote ba si réellement ya mama solo toi qui n'est pas maman pas oncle la fazande voilà makila maman Coco ouais maman bonjour. Bonjour papa. Maman bomoni maman ya Wabotela biso artiste comédien Jésus Mapoti et maman na ye et maman neni santé kombo nani? Santé est bien. Kombo na maman Ariette Makasi. Maman Ariette Makasi. Et maman Ariette moi na yo Jésus Mapoti a comme artiste comédien. Mais par rapport à moi ba vie même ko lotiko le kavande nous azaki ndenge nini puis comme artiste comédien boye et ça la kondeni.
Donc, et ça là vraiment bien. Tellement na mona kaye azo leka azo sekisa plibik to seka kanga na bande konaye to seka na ndak mo ambiance soine kota ke sala moi bien. Maman ma poti quand abima na ba tournage ata moi eloko ba ndenge mo boye eyaka. Misalami ke a tourner te bazokisi esko pota wana condition obo fe sikoyo. Et ça le nini maman tant que ma poti azoki et azonye pa na par rapport ke pota. C'est que moyen a vraiment besoin de équipes bosso et ça soulte et ça ndeni papa mukolo kutu na yoka kanka mukolo liboso nazaki ngai te na mona kiloko ana pasola mabele po mutu asunga kasoka vandi na ndaku seke ndaku mombe kokufa mutu abima kazo ya kozonga baya kobengo ka briske boyo yaka kokuta ebisika boyo oyo kandeni ezala bien te ezala kinga vraiment bien te mais par rapport à quoi na lelaki na sala ki onyo se sengela makina sala mais nzambe kaka asunga ki na muke pote so ken mais pote ande dire mingi poto ki nda pepe ba 2 mois et demi azo zwa ka soin muke na ngola nzambe nde boyo kokuta elelo atelemi donc ce qui ezaki vraiment que to ça na ba problème abatu kili ki mais peut-être nga kota mabele OK mais na ngolo nzambe otozo bondela tongo midi pourquoi na moi muke otoza nango yango lelo boyo kokuta ya telemi et siko par rapport yango ya likambango batongo bo porter bango plainte botiki bango ka bongo parce que entre guillemets ocho ba kibata kombo ayoka kombo ya artiste comédien moko na kata makambango mais abono otanga kombo po oiza TV abono otanga siko artiste comédien ngo tango yipo mama pa betela ke lisolo abetelanga lisolo mais par rapport na bango moko nde basalaka batamita malam baza batamita mabebe baza na kati mutu msu paza ka jalouse na muninga za donc ba vivre ka bongo na ba vie na bango ya ba comédien siko na moment oyo ezo tala yeso ka porter plainte biso toza simana ye soki pe ko limbisa ye nzambe pe kaka zwa lokumu mais po nanga na préférer limbisa ye po toza na samoi lobi na lobi ana to yebite siko papa ya ko peut-être ngzala ka mtema biso omoni atika na ye aluka kopo msusu po ajena nango nani asala na makasa ajezana to a continuer mo kaka papa po na opekise eloko mutu asakei ezaka mwa passe esengaka conscience ya mutu ye moko mutu asakei opekise nde nini ye moko ayebi malamu na mabe ya musala na ye ndenga asalaka muke oyo emonanaka tosunganaka nango ezaka mutu abimi ake musala ye na mwa muke eza mutu abimi ye musala na fin du mois bosungani musala na ye efutaka ye musala na ye ezalaka mpe na mwa badifficulté musala na ye eza ya malamu ya mabe mpe ezalaka kaka na kati ye moko ayebi ntango alingi yango seke asepelaka nango eza inutile nga napekisa ye merci maman nayebi ke douleur oza nango moi déjà bima chez yo akenda esalami kazoki ayesu kozonga donc tozoyeba te est ce que akozonga susu chez ye to ndenge nini donc wana etali nzambe nde eza problème ya nzambe nzambe oyo toobondela ntongo midi mpoka ka ndenge abimisaki ye ngolo ezala kaka nzambe pa osala kaka merci maman glongo moto fa 3 tomeka mpe kotambola ma pote Jésus na TV aosekisa bino aosamaka mongo bofani tala ndeko Jésus ma pote aleki apesa bino référence esala bino ndeni esala biso bien tant tomoni na TV toyoka bien toyoka kitoko makasi parce que ndeko na bino sikoyo baninga tete bazokisi ye soni bazokisi ye bino okanga bino kama maboko fai na bino kabo tokangi maboko te tozela ye moko nde aréagir c'est bon il veut bon beta moi eza famille hein eza famille OK donc c'est mutu na uti na nord aye okangi pena su ito ya c'est fait vraiment merci kitoko donc so za posa bozoye obeka Jésus ma pote bozie mbala moko okanga bino suki comme pas possible merci vraiment siko notre lourd moko papa yaku o tongo mama vie yoka kiango esa ke ndeni bomike po sola na ye bo porter ba plainte bo mo bongo to jusqu'à maintenant na solo mais vraiment ayebe ka ke na zoki mais ba suksa mama mususu ayebite OK suksa mama mususu ayebite la présence n'est même pas téléphone non wana mama ni mama te wana mama vie au kansa ke nani tokende boy to tokende boy to tanto mata petit nanga ndeni go vie pepe la vie yo bak sanga boy ndeni te na ubak so te vie na be ko za mais
Kolo ka yo mani na zala nga calme vie. Est-ce qu'on va comme fait bato wa zo ki vie. Moi zo senga ninga kumpanzi bani. Ah. Mais vie te ozo ba on rato mon les kanango. Calme vie la c'est pas l'effort. Il y a pas kuluna. Te aya kula ta kina artiste kula ndeni. Te pona wale ba oji bani yo ba petit ne bo salana. Bo tika rive va ke mo wa ke te meli. Bakamba na wa biro na nga. Petit na nga ma ya pale ba soda. Kitoko. Ai vane nini a vane na quartier. Quartier elle est tranquille, dans le Cameroun mututé, vais-moi play boy sur la bien la petite na e. Bien avec ça. Calme. Kitoko. Tu es là ba mena na wa. Mena na ngai. Maman, bonjour. Maman, soigné. Ma mère va être pour la moine avant vous. Maman, à quoi la n'est ni mon balio? Akola kimia. Côté la kaba. Côté la moine, respect. Banga ba maman ba tout. En tout cas, ça peut bien camarade ya moi na nga pesa ba mesa banda bo moi na ti ba ko Elvis. Kitoko maman na CV di venir. Kitoko maman. C'est bien mingi ya bandi musala ya théâtre. En tout cas, c'est bien makasi na comme sinza makasi. Amen. OK, liboso maman. OK, liboso za mapambola ye. Ça va na bo pena na aseuda. Moni o maman na oyo donc c'est nanga oyo tana mwa mke alamba babadinga na dama ya obuka na butu te pe asi problème c'est que ça nini soit tinga pa mbane na za boya okende avant na ke kuna fa pesa là. C'est bon, tous en a télé-réalité, il y a votre artiste Jésus Mapoti, tous en a tous en journée mobimati plus autoko silisa. Si quoi il y a bon pour quelque part. Ah les amis il y a famille, ils a pas na bango, ils a pas na été et pas na ya za suscité parce que na ndenge bazoki sakié et bini mo bimisa na biso ya rato du jour ndenge sala ndenge pe oza survivre. Et ça la miki azo tourner. Dans le film nous sommes au monde réseau côté, c'est film tournant avant Azoka. Donc ça déjà 2 mois en auto qui est le 3e mois à tourner en souté, à zonga en famille, à boire un peu au bête solo parce que ma pote ça va genre mutumo ba trop discrétion, hein, vraiment trop discret. Donc on a été batu baye banga kana ka c'est du songi na gloire moto fa 3 pour likam auto tika mo beauté quand même as artiste na biso il faut bomona état de vivre na ye ndenge et comme na moment oyo ngala bino to kutani juste après neto zokoma bisika oye azokende so ok so seulement jie so pas kende wapi oye bango kaka merci. Petit kitoko quoi. Comment on est? Ah, oh bah maman tika la ye. Moi c'est tout tika nika ye papa bana basi mususu bani. Tika ni. Enfin chérie, après soit là là ka. Tu qu'est-ce que quelque part. Par rapport à ninga vivaka, papa ya po taper aussi, qu'on fait un peu le faux. Moi tout et ça peu kitoko. T'es tout en boulot. Tu n'as pas un engagement. On est là qui est en phase. On a un kaka. Tu vas moi tout. On va voir d'ailleurs mais merci na ça rien. Ah, ils ont le central, la comédie belé. La comédie belé bayaka. Le tournage, le belé surtout yaka. Ça fait le boum tout ça le boum calme. C'est tout vidéo dia. Moi tourner seul gars chargement. Chargement. Ana chebino ati. Oui, bikananga. Bonjour. Elle a même liboso te. Là déjà. Bonjour. Bonjour. Tu as ah gloire ouais non tu as ah tout ça illuminé côté vous ça illuminé côté c'est illuminé tout ça illuminé ah ouais tu sais on a décembre année passée là ouais je vois né côté OK kaka mon cher allez papa chapeau na quoi ah na budela quoi na anda passer clé moi nzambe jina boto na jina courant yo ko kula kama ndo tambolo matatika tipo atamusana mtuma kasi yana bisayo wana mwana iba sawana ça non rien ça non rien iba sangwa moi mbalo do
Ah, non, 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 c'est pas mystique. Naki basango non. Ni na ngol susu. Ya naki basango. Faut de ça na na ni na. Soda avec Pété. Quand tu vas faire des. On va faire naki basango non. Ni na ngol. Ah, naki basango non. Papa, on est monté. Papa. Ah, ya se Papa. Et qu'est-ce que c'est? Oh! Mauvais. Allez les filles. On est libota. Libota, libota pour combattre maman. Ah, tenez. Ça va, on a derrière chez nous. Bien maintenant, c'est bon. ah, bien maintenant, va yuma pene, va teke pene, mon abini va panzer pas zoki, va faire des cabrois. Ma bien à tournage, j'ai tournage beau. La première place où le téléphone est les gâtés. Des fois, on va tourner les gâtés. Il y a place à monter. Papa n'a qui tient à l'obé la bille, l'autre attend. Le team va la poche, il va mettre sur la mettre un bateau. Mais ça va dans la business, mais ça va monter besoin. Les fils qui ont les arbres. Papa la piste au boy. Oh bon, on peut se faire qui oh papa. Non, non, on peut se faire bon, là, non, on là dans la poche. Papa. N'est-ce que bah tiens moi mon sou pour aller voir mais la tête sur la belle chum. Et bah on peut payer. Ah, est-ce que non négatif vous n'est pas le téléphone. Laisse la poser avec les mais cadre bichon pour te de quoi une ticali et pour un téléphone pour avec les qui. Aïe. Papa. Là il m'a dit là il faut se tenir lié en boxe ils ont le forcer. On a pour un chef. Il y a un bien ça. Alors on a la pizza qui est OK non. Bato babenga bato tourne jour mo bayeba te comme fois Ça les belles fragile. Merci vraiment. Oh, Tokomi, et pas Iwapi. Tout le monde est parti, c'est comme un autre star à Casa, trop. On est Libota. Babi Obana Maman Via, Queen Madère. Libota.com. Quartier la tête ici. APAP, tout le monde y paie. Prochain ligne, c'est YouTube. La gagné a défait le Thierry. Bon à banqui. Regarde défait le Thierry. Regarde défait le Thierry, mais défait le Thierry Azui. Azui. Non, on peut soigner Nzam. Bon, attends, dans la scène. Attends, on a parlé Mikolo, non, ça m'a remonté. Ah, bon, éviter. Merci. Bon, développer une Maman est côtière. Si on est là, les gars, Mikolo, les artistes comédiens, ils viennent mettre tout ce tout. Et par rapport à bana maman, bana papa. Mabi ça trop. Ah, bana maman, bana papa. Donc il y a une minute le côté m'a pété YouTube. Maintenant qui beaucoup plus sur le YouTube, on a autant d'histoires de bobo, on a bana calem. Des histoires de bobo, on a bana il y a Sinar. Normalement, moi je vais jeune, mais moi je Bagi na G. Net singa pe na oki on répondre. Mais minute so peut te minute so venir écouter ma bête toi ignorance zoba. Bana maman Queen Madère, ne vraiment pas jeune que toi na pena bo kanga. Mais na ngambo ko to kuna pena minute so be kuna bana vidéo ne pe sur ça ni bo kanga ya ku vidéo loin. Et kuna to mona ba makambo tu eza na ngolo nzambe quoi donc tosala tosala effort mo boye te tolakisa bato ki oyo biso tozali te yango balobaki bakanga mopepe te so eza te bato towana ntango te to bando nyokoma to bando bunda so bandenge nini te moto soki ebeti bakanga mopepe te oki ozala batemps oyo ezala na bamoma moko ezalaki na batemps oyo ozosala baeffort moko boye mpo omibimisaka ke yo poza na temps wana peut-être bato mosusu bayebi oka lelo yango mpe katosa lelo vu ke ezaka likambo ata ta soki ebeti yango wana omonaka bafacilité ya bamaka mosusu ezango likambo moko teke ono bato koto bato te bongo masa oyo vraiment amasa moko boye tokembine vraiment trop amasa oyo vraiment na kati ya mondo ya art vraiment aswinga na makambo ebele même na tolongoli art même na vie na nga mono ya libanda azama sama donc atika ngate vraiment azama sa soki na problème na che téléphone
so na ABC problème na nango eza problème finance eza problème nini mon so ba solo lika bango mba na la foudre ye bango bien que seconde solution joami pour mon ngata msusu pour mon ngata msusu lelo boye oyo kutanga tam so pa ba mère oyo kutanga pa ba mère eza ba makambo yelenga ngoni sedike na longwa na parler na zongo na pa ba mère mais essité normalement gut bango ba na kaliki non que na zongo pa ba mère te bango ba na kaliki ya ko zongo pa ba mère te ndenge magoto ko kuta na ngona na ba difficulté ba kaole kana ngo ko zongo pa mère te yo yakaka awa to le nta awa mais vu que mère ndalo ba dit non eza ma traitement na za la kuna alande na makambo tina suka apodeni to yeba zo point ngati lelo na zo tam su grâce OK fouté là pour na zo parler na ban tam su parler na ngabwe c'est grâce à lui na banzela na ye eza logique eza le tokobeba na biso tokobeba na biso tam su na boye mais ba bien fait et tika la beba ti oh tu vas bien ngaye soda avec pété za tina tu vas bien ngaye soda avec pété na tina ngai ti e komaka na point moko boye makambe simbate mais nana solo na yokuta yesera na voyage qui c'est na voyage mo boye kende ba tournage mo ba côté ya ba matadi nana solo na foudre okondima na jeune ndeto za rabwe na ba artiste ne surtout ya génération absolue za rabwe pour moninga ko tam so za libo na poche out à $100 en espèce c'est du comme tam so siko ya pesio c'est que ya facilité ya facilité ndeto za rabwe o kabela nga yo kabela nga mela mo kabela tam so la te pour so comme mala robetanga ba news o comme total mais ba masana nga omi balé baza vraiment ba meilleur ami na ngo bi donc so manana poser loko na difficulté bango ma bazara les devant ba télémaka manque pour na batindika masana bango akoya te donc ngana lokana ti moni mutu ko kati moto pinanga bango mbali na kata monde appelle na kata groupe nouvelle ya nouvelle vague ya mama vie ti lelonga na dira na groupe mama vie ti le pesa like na s'imposer ba benga ngape na kombo otam su yo bengeli nga oyo lukilanga na parler Caris c'est un truc ça va disponible balé Jésus grâce na bango mbale OK baza ba masa oyo to banda na bango ba mona nouvelle vague te bouté baza ba masa oyo to banda bango vili banda mais tamsusu ba ko tamsusu na sala ka po na zwa ka matanke tante ya ko kangama na bango ma na to ko na bango makasi mais na ebite okutinga omoninga na masa mo boana oyo to so na masa na te ka baka wana ouais na zo kangama mingi na masa wana na okanga mingi to na ye mais ezana loko moko boye ba ebisanga yango ela musanga tililo masana ngai bisanga vérité singa masa biso to artiste comédien vous comprenez yi asala ka cop na ye to boyi te ki amiti to ko kabula muti yi cop na sala ka c'est bien yi pe cop no sala ka c'est bien mais on muto te ka manga azala kana muto te ka manga ouais muto te ka safu faut appliquer na kamara te ka safu parce que na terrain oya ki na una ça fait te ka manga trop on c'est non ya ka na terrain oyo côté na kuna ça fait te ka trop même safu na ka na kuna c'est ça de façon bien fande tali abineni na zaboye na ya apna par la queen madère ba dana ba jeune ba za déjà ba ndenge mo boye kuna nga funa créer yanga pe libota kuna ni ba zibonde ba sanga ba bengi pepo usala ka bo créer pe bon na bino ba ndenge na to créer na biso ba hotel pour en couple te ma bete ba jeune pene zona wenge maison me écoute ko ça bien bino pina on t'a bien que c'est du bon c'est bon soit l'équipe boye c'est que na pembe na ye au moins na X mais bien que et to sola nena ngo pensa ko bino te pour ngo pensa on te baloti lobby pour ça de wana mais ils ont beau tout monde a pena que sur le monde c'est ba l'équipe boye ko bon na te c'est que nana ah puis boye bien que ce qui X c'est l'équipe boye c'est nana ya pas bien ça là va groupe na bino la nemo na bino ko bino fanda na neng na bino qu'est-ce que moi boye te ça non il faut belo moke ouais koza tozal kinde kweza naza ndeko na mapoti noki naza camarade na mapoti tu comprends ba jeune ben na groupe toza groupe moko
mais tu as ba massa to kuta tu as ba massa ba collègue to kuta ni na musala ba collègue mais tu as ba mité à part dans le marambo qui collègue tout ça pe na kinde ko na biso to ta na libanda à comprendre so mon biso boenga lo ba so to nde to sala boy alobe ka musala ba tuté pour avant to kota na monde on to sala déjà boy tant to mi koti na monde to ça pe ga boy comprendre place au monde na moni food na terrain mo so moni food ko se déranger te ka ndingo lobi donc na quelques secondes mon na pe fashion na kiti wana place au monde na to monde ma pote ko se déranger to monde moko entre biso za ko se présenter place wana te donc ils arrangent na ndinga ma bête ils ont que makila nzoto na mutu tout na to ça to travailler groupe moko makila na ngano tout até ya ça la peto kanga maté donc place on est dans le sumté ça on le sumté ça normal il va sene ba garde esprit à la makasi biso c'est na errement biso garde esprit na biso no fait que ça royal à ça ça musala sur na 4 ça musala garde esprit si les mais libano c'est normal tu comprends batune ba lwa biso na ndinga mabe garde esprit na kingal te musala nde so na zena musala te na ngala na za na pe ki garde esprit te ouais na sens ça elle est là oyo ma monsieur me trop ba jeune pona ko luka oyo ba ya peut-être ba sango ba komi kusala o ba ko kusala pour que ba sana ba kimi d'ontologie musala ba tiki ko za ko zwa bozui donc di fouti comme caché dans musala mais moi zo mbunga ba ndenge moko boy il faut azala amwa mobile me fa comme mobile ya mutu moko mais moi zo mobile pour que a rouler carrosse pour que ça du mot bien donnana kala je comprends bien olobi ba PD na ki théâtre moko ba PD si oui bazali bayuma wa ce que ça bayuma wa vida kala ça va donner sur place moko to za libre ya kosala shona biso to ko biso to finga ba PD parce qu'il y a des gens batala biso ba o ba soutenir ba biso sous oyebite ka za PD mais c'est pe la problème ndenge ya bien normal alinga kité TV bango nga sola ki ngai na ndenge na biso mais na mon kaka aussi maté na ni TV ni de ba secret ba artiste comédien tout ça là vraiment kitoko donc Fazana mot de la fin na yo par rapport à lilo émission oyo ezani nini ezani mot de la fin ils ont raté t'es pour dans lelo émission t'es pour dans lelo mot de la fin c'est dans le bas susté pour émission pour émission bon hello on a pesika premièrement non merci pour la visite na yo nazaki vraiment natanda ki ngote me linga briske donc o importer ça ka ke nzamba batela na que tout nyo surtout les cas qui mais ça toujours ka bonne santé na landela ba kirino surtout non si na landela normal pour et les cas vraiment bien donc mingi yolo ba izaka ke mikolo na bika mikolo ba tu ba lukanga makasi mais azana na parler na ndana soin soki na se rétabli na mamutu azongi mamuno surtout yo mo pe oyeba ke na fongolo kaste mwana mai déjà boye na banda mamutu déjà to na bandi da ba travail mamuno surtout donc awa ndeza boye na yota la ba ndeko nanga o na benga ba brato nanga ba wala kana ti ba secours nanga donc na za awa na rozonga tam sous soir ndeka mère le bec na dirité na rozonga soir na rozonga mo soir mais mingi na pesina no bon na pesina numéro de téléphone ngai ba o no surtout ba ko zana ma kasa ko soutenir na finance na morale na conseil na ba remarque émission ndenge leki na o ba mona ya mabe na ya malamu ba mona na lobi mabe remarque na bino et ça la bien o pe mona lobi ya malamu moi ba conseil na bino et ça la vraiment bien à propos maman soutenir kende numéro na ngeza di plus 243 89 54 69 929 on a WhatsApp na ngai so ki na mira Facebook na ngai obetika ka Jésus Rossi Mapoti donc nazana mobimba donc na obima déjà to ko bande to développer so komelinga bengai na WhatsApp et ça la vraiment bien na pesimbo te na pas ya pasta fils Kanga depuis États-Unis oyo azaki vraiment la soutien na ye na mamnangana surtout na pesimbo te na Nela Mukendi naturel mama bio donc na ba soutien na ye sala kinga bien na pesimbo te na Nanuki Kala Kikalos mampe donc mampe vraiment
soutien esalaki bien na makambo nyonso to elai nga napesi mbote na Mireille Ngwama Brigitte Ibuna bazalaki wana vraiment batika ye ngai te vraiment donc merci bon napesi mbote na Rotoki Makwela l'homme le plus compliqué du monde, mignon beau garçon, mignon na kati ya Grèce, mambo tenu yango wana napesi mbote na maître Debord na kati ya Sud-Afrique na grand frère propre MC Kamaya mambo tenu yango wana napesi mbote na yemoko mama di mama o azana simebele seka chaîne pezali munene ya mado mambo tenu yango wana nani kasi bato naboki yango wana ti babana yango suki wana batulo wana merci tokobela biso na suka chief libangeza merci na bato so batala biso merci na ndenge osali master la biso télé réalité soki ayaki ateseka kosi yo soki ayaki ateseka kosi télé réalité parce que télé réalité na ye fois ya presque tout le temps naboki Belinda Ndaya kadima Air France Belinda Ndaya kadima Air France na kata kin aza mo pembe kitoko boy moi c'est kitoko Belinda Ndaya nanu kikala kikalus Mireille Ngwama ski sans oublier toi Bobette Mabanza ski na kata Belgique Diane la Verge moi c'est pembe na kata Finlande moi ça nanga Mike Tishimbi au message bon séjour à Kinshasa. Et toi King Lyon les gars basketteurs à Katsa Canada vous êtes tellement belé sur Tobito boire mabanga mususu et aussi na analyste à Moulay bande maman ça nga toi TikTok ba TikToker tout je vous aime beaucoup batoki ben donc waouh on allait lever le cri bambote ezanga te napesi bambote nangi belé na Mireille Ngoma la grande na bosente Francisca de longue jambe la bosanité la peste bambote langue bien na Golvi Mbala pourquoi pas na Judith Ndala bambote la bino en tout cas na lela bino vraiment trop on est vraiment ensemble moi numéro pe na bato pe balinganga bato pe la kombela numéro na ngeza plus 243 81 93 76 119 one numéro na WhatsApp sur Obengi et ça là vraiment bien bambote na bato tout na bosanité na pesi pe mbote na na Esther Dende mère Esther Dende rappelle numéro contact nanga plus 243 89 76 77 686 89 76 77 686 au Union Sozana posa na sele bagag au chaîne des Asika après ça les séries des vidéos ba série au seka ba 4 5 épisodes je suis là donc la bossalité ba mbote be na souris na France ba mbote be na dosa la zoa fashion ba kinga te po ya nini ba mbote ne ali awa ga ba ali la libanga fo solo laka solo la on va organiser on va organiser na bossalité Karine Yamado apote me umela babite maza munene seka chaîne pesa munene pesa soate la bajalu doko Karine Yamado bo ça va mater to baki to pesa ni bo ça va mater na bosanité ba mbote pe be na grand prêtre mère maman vie à Queen Mother qui leur monde maman zo façonner biso bana charge à ma maman et puis ça soate ba jaloux boko fifi bien d'appétit na katia Turquie na bosanité c'est créé à l'olemo na bosanité na bosanité pasta dodo wangata musali solo masala biso broli toussez-vous masala biso nani Christian Dos to bosali peut-être Jika chef na biso Jika to bosali te Sedi Bombo Lampada to bosali souté J3 tout est bien nous sommes à la fin de notre émission télé-réalité nous sommes à Kambou qui a été présenté par moi-même votre chroniqueur artiste et comédien
Caris dit sur nous, on va toujours abonnez-vous massivement gratuit sur votre chaîne YouTube. Karim Yamado TV, tel corps, tel quelqu'un, n'importe qui est là comme nene, n'importe qui est là comme nene, n'importe qui est là comme nene. On a besoin de kutani na mikolo ekoya bo s'abonner, bo partager, vous allez télé-réalité, tout ça, peut tout ça, toujours nous ça là. Les abeilles de Karim Yamado, oh lingi azala abeille ya Karim Yamado, komelanga un numéro est affiché on a tout on a quatre groupes parce que les abeilles de Karim Yamado TV donc vous en avez pour conseiller on a ça dit comment bien bozala on a pour nako pour conseiller pour ça la beauté c'est en ambition ça la beauté ba émission ba vidéo na biso dans un groupe bo partager bo commenter biso ko to boka bino ke be to vimbi ça ka CV pour que ekene bien ngana bino to kutani juste na mikolo ekoya ibanga suka nani mon bébé Onyx 10 joyeux anniversaire à toi le 1er septembre ba fêter bye.